Otika makambo wana ko ola nini mukila nzambe Papa, on va filmer. Mboti balende kini fa top news bolanda biso tozana mawa toana mawa makasi vraiment na sango oyo komeli biso oyo ezotala ma partout au binyoso boyebi sango artiste et musicien guitariste Sunda Base oyo atika kotika biso na liwa ya pasi ebele botuna ba question keno dani wanimaka émission na yo mais pourquoi ça l'émission boye ya kolemba boye juste ezaka keno parce que un Sunda Base azana Pierre vient na venir à Kati to ndo betani ba parcours ya Kati vraiment ene yoka sango wana sala ngana passe marqué na zala été na déplacer ki momuke mais eta kino Pierre petit v le to komi na mabele na ye photo ye baliwa na ye akufa kindenge nini pe ebela batu balobi na bon mais vraie information bozonka awa na kin fa top news to balobi ka to lobaka système to pesa eloko po to zoka eloko to kota na Kati to luka ba musicien na ye babi vraiment mawa pasi vraiment babi pasi mbo munene Olanda biso merci non vraiment pasi mbo munene merci to kota na Kati bomona bino mo ba interview auto sana Kati mawa na passé Steve lui waende to lobaye kaka to kota na Kati bomona ba musicien na ye moko na moko boyoka ndenge akoloba na mikwa kini fa top news même moral na bino Pams. Bonjour Pams. Bonjour Dan. Mes condoléances d'abord. Merci. Mais qu'on explique biso parce que biso tous allez été, nous nous posons qui pembe na Sunda. Expliquer biso na nous, de wa Sunda bien pour na bato batala biso, na ngai to landango ensemble. Expliquer biso li wango za kindeni. Bon. Sunda zaki assassiné. Pas par des coulous mais et pas par criminels vraiment parce qu'il y a qui armé. Qui parce que jeudi tout ça qui est en répétition. Après jeudi on a côté na butu na monde ba assassinat qui est ba kutaki na ndaku na ye ba bomie liboso ya mwasi na ye na bana na ye. Ba beti masasi ba tubi ba tubaki de vers faki. Pams. Toyoki ba rimer ezebele ozo lobama ezango ba rimer. Mais je vais expliquer biso alors que yom tozala na vie vraiment. Alors avant nous wana na ba concert na ye na ba rap na ye ko bozala ensemble. Selon yo ndi batu ba rimer ezo bima keno mutu tel mais selon yo c'est ba rimer na bima. Yo ki ngondeni. Bon mutu ese kufi ba rimer e bima kaka ba les gens dit ko zala parce que akufi. Pour la maman, nous avons une vraie version sur une tangana pe sango ezayi mtaza bomo azaki na bomo parce qu'il y a kufija batu o babomi bango nde bayebi pourquoi babomi mutu atindaki bango yenda yebi pourquoi atindaki babomaye na nzambe pe ayebi mais avec Sunda to fifaki na ye vie moko play mutu azanga charisme te mais ye vraiment azaki nango vraiment te asekana mututu kolia lia na mututu amikitana na niveau mututu. Mais oui, comme kaka toi acquiser mon touté parce que jusque là tu évites nanya bomier pourquoi mais ranking azaina ranking té. Voilà, balanda kin va top news oyo kaka ndito kende kaka babara même moral na bino. Pams. Pourquoi tous za bino to mo dapé moko daye bientôt to yamba yo. Expliquer biso pena bientôt comprendre dans pena lisolo.
Vesunda et azali pe na bino. Toyoki on pe na ba réseaux sociaux et le bami keno abando expliquer bino pe keno soki liwa na nga muta kufa mutu tel. Est-ce que makambo wana ya bino bozoyo kango vraiment ezalaki bongo to te. Na micho dani nazani lokwa lobate pove déjà kufi. Ve déjà kufi. Mambo mutakoy ko lobango na lobaki ja soki ye moko azaki na bo moinda ko ko lobango. Ezaka batunde bazoloba. Kuna biso moko toyeba na biso ngote toyoka na biso ngote. Ndeka za somo takufi mna mtawape sa version na ye. Pona besoin ye pe batu ba yoka ya zoloba. Mna mtawape sa version na ye. Mais vraie version eza ke babomi vie na ndako na ye devant moi na ye devant bana na ye. Toyebi te babomi e pona nini. Bazui disque dire bazui téléphone na ye toyebi te pona nini. Batu bazoloba ke no ve yeba liwa na ye. Parce que abi o ndinga yimba kanzembo na ye ndinga salaka boye batu bele bazoloba lobango. Nzembo ni libéré. Libéré. Mais libéré c'est le ko beta te beti le lote c'est le ko kala. So ki alinga remix ngo eza ya ye. Ezaki ya ye. Voilà, babi que non veki, les artistes mais photo lele dans le yimbo. Eta ke pams. Ezaki mo connaît, photo lele ka viennent ensemble dans le yimbo. Ah, dan ba wemba ngo pasi tozoko ka kutu te poso na banja na olela na raisonner Vesunda. Pams. Na olela kaka na. Batu na ngai Dani, ça que mission boyete. On sa émission olemba boy. Mais toza choqué, toza choqué. Toza choqué. Vous comprenez kaka, biso nyoso, kolela la biso yango. Mais pams. Lokwa batu batala biso bazana besoin nango tolela ka vena loyemba. Mawana moto abomiyo po makilano ekoganga makasi. Mawana moto abomile po makilano ekoganga makasi. Babomiyo na miswa bana babomiyo na miswa mwasi. Nanya bomelinga lepo yozoki simitema yotiki biso na pasi olinga kyokolisa ngala kola kite Oh, vienanga, les pros, les grands moines, vienanga yozesuna, makilana yo koganga, les pros, oh, les pros, na leli. Voilà, tu vas système tu peux c'est le poteau zokara loko. Boyo kaka. Ma émission des okita, kolela moi mobali, ezokita dia na mtima, vous comprenez kaka. Liwa via ko fili wa somo. Je dis que na commis sur le terrain ngamoko na moni vraiment que non via ko fili wa somo vraiment. Pas si vraiment. Est-ce que na mituna na ba question est-ce que bato basala kaboyi. Ba yeba pe que non lobby la bon pe ba kufa. Peut-être le mutabosa na yango na biso Vesunda ndo yebisa biso nzamba ofuta mutu selon misala na ye. En tout cas chaque jour il y a répétition dans un selo kwana te nzamba futa mutu selon misala na ye. Ozolo na yango okubuka. Biso soto okufa. Yele lo peut-être ba futi mbongo boma sunda bomi oui ali mbongo azu bilamba sunda ke nango baki okabula balata. Mais tant musu lobby ya okufa mabeko le kaza musu asunda. Nzambe ka yebi asa justice na ye. Voilà. Vous comprendrez. Babi ke non pam saza paye mon côté. Aza artiste musu sazali awa. Boyo kaka système de tobika to panza kaka nzela système to lobaka to pesa eloko. Tozo kaka eloko. De toyoki ba réclamation ya ba artiste musicien na ye mais vie azaki mutu moko mutaloyembo pe maga betaki guitare betaki drum pe azabe mutaloyembo mais photo lele pe na loyembo artiste musicien babi que non maga ba rap na binonde na bando zala mingi vando lingo oyemba mabele nani maze mabele on mabele ba verso ba samangwana nza papa lutumba via peso so banzela poto ko la pe musique en bien mais RP zo leka awa to chape moi extrait ou via tia ko yemba nzembo wana oui donc ouais tous nous la sortie officielle donc et ça route bien ba nini donc mais talara na pleurer vieux pena donc tous les leka no loyembe choisa Sunda basele pro papa bana ebele papa balongolio na bomoi babo minzoto kasi molimo te makila na yo ekanga lokola ya abele likolo ya kaina papa na Jean na dormi lelo zate ngai mwana nakolela sentime ezalaki mpemeni pusani musika donc maloba kutu trop te talaka wala ve
Donc tu plaira à vie. Merci vraiment. Merci Pelé. Merci les gars. Babiga système gars tout le barato pe c'est le repoto zo eloko vous comprenez. Ningeni bango balimboli papa ba rimer o ezobi manamino kwa bato. O basala ki bango moto kiti sur le terrain boyoki ben information o bango so ba bimisi nango. Ba bimiseli bino bino na biso to yoki même moral o na yisa bino to pe c'est le repoto zo eloko. To bo sente na ma caméra ezaki Steve Luyeye. Tout ça, la biso, babi figo nega, babi pourquoi pas na JBB Ginek, pourquoi pas na mon ami Masaki, Otolobara, qui on a des fa, babi ko defate, babi Enoch Kasongo, Wabaka Songo, pourquoi pas na Benji. Tout ça, na batono sur la biso libanda, babi notre coordonnatrice, babi Passimbo Munene, babi kaya yon wana, babi merci na oyozo sala biso, pour biso tozala, babi grâce na yonde kinvre, top news ezali, babi sokiyote mais tout là déjà autobi batino sur batala rabiso ceux qui ba question za poser numéro ya ngwana ya WhatsApp on a salé Dakar page Facebook nanga eza Dani Beat qui sabala on yo sozala mituna ya kotuna numéro ya ngwana boko numéro nanga WhatsApp babiga ke mawa vraiment bo mona ke no bo poser ba question Dani on numéro émission boité mais o azana vie nanga surtout lungoli na comme artiste azapenda vie nanga ya 4 to ko kate ko lela nyoso yango yo otolbaka ka pese eloko tozwa kaka eloko